Ye Karine wana Karine Makwanza. Tiazolo babongo banosa yango na deuxième monde na la samba na bonga ya butu. To la samba ka moko kasavubo. Omoni ba golf wana bandoki ba tintin. Ba yaka wana loko ba koso ndi ba oliga wera bolinga profit. Pour la samba kasavubo. Ba bimisa ba na ba épreuve tangible. Qu'il est le cachimane mutazama kamulelo pesa otarate c'est docteur Igbalong. Kindoki. Oza première émission na sali. Sona yoki lisusu. Telingande telo baga mission. Problème na ngo na telo na lingande teselo baga mission. Mission te. Mukoyoka aoboya manani. Akoma mutakoma kingela mona bana na ndako na poto. Oh. Asa kindesi. Et pas au lamba fufu makasi ya vie koleka yo. Oh. Fufu na lambila mo se fufu na poto. Gosse bimisa ba liste nyosa kala. Na banze nyosa ba yembela atang na YouTube. Ba oluka komi fula. Eroyo et si ba sili si bango ba mibali. Oh. Mibali ba lembi bango. Ba sai ki lesbienne ba lembi. Mibali ba bimina bango ya ndenge nyosa na ba UPA. Ba sili si bango valeur. Ba tala ke eroyo ko fazo ngana suste. Azo ero ko fasa do kaki ba tumbele ko teni na changu na bandal na Pascal to ba tumbele na esika zala aza skota to tumba kofi abonga ya ko loba makambo ata to tumba kofi kabila ko yati na bali mama ngamba sana wazeko mutu azana mobali pena biki na lala kabula na mosa moko bono dile manzaka na yene internet pona loba makambo sana kingani na banano ndeni bosa ka ko calculer yaza ndemo na mbwa sankara calculer ne ndemo no bana Mama ikimke bait. Ndenge mona ba sele yo, ndenge mona ba onani. Kisenyo msuzo la ya boki. Ndenge mona bokechu. Bokechu bembe na onana kana na wa. Leo to sola ba mnote. Ngai ni na zabo na kote la kaka muto osa bien pona wera. Bote na beno bote ya bana Congo. Na Congo. Yasibu motombo. Congo check TV. Yasibu motombo. Bana nyoso ya Congo. Salut na bandeko tout bozolanda biso à travers votre chaîne Congo Check TV et si on a eu Sarabino ngana bino contre Zali ya Moussala toujours c'est votre humble serviteur Jerry Kobetox DSA7 de la presse Mobala Litutu et puis ya Moumanazolo Papa Naïcha Bampeledi et Bakisa Lisuso Gradimba ya Diogo ya solo. Merci beaucoup na ba fidèle nyonso ya Congo Check. Ndenge bozo continuer ko s'abonner et puis ndenge bozo continuer ko partager ba vidéo. Mot d'ordre na ngezaki na pesa ki bino zu vidéo na WhatsApp pesa muninga. Na Facebook pesa muninga ko zala égoïste était boyo ka Gérald Lobeli nini. Merci beaucoup na Dieu merci Mbandinga derrière la caméra. Mon confrère vraiment oyazo sali sanga na sima caméra na. Merci beaucoup à mon boss si Boumouto mon leader a pembe na peso bambo tebele lelo toye lisusu na invité moko spécial oyo alobaka kitoko lelo na lingi to solo na epena na kimia parce que internet ezo kende mabe toyoki mutu pe na maison mère tozo comprendre te alors le quoi tozo bete masolo ya maison mère na mwa makamususu ya mike na zoli bino odile manzaka mwa sinzambe oya solo la bien makambo ezo leka na internet tozo mona ndeko na biso Golf Kizola na docteur Ige Malongi ko swano wapi ko fingana na internet wapi est-ce que Weranson aza informé na makambo wana bato mibale oyo babundela kaye bato mibale oyo basala ka promotion na yemelelo siko bango mibale so bakomi ko bundisana est-ce que Weranson aza informé soki Weranson aza informé to koye bango ka repa ya Dile Manzaka pire petit ya ba vie na yenyoso bonsoir Odile Manzaka. Ouais, bonsoir Venanga Jerry Kobertos. Donc merci beaucoup d'abonner tout à Congo Check. Après nous monter donc c'est bien moi dit les manzaka moi sinzambe mukonza mode d'ordre exécuté quoi. Donc après si mbote pas yamba na nyangara les tirques noirs. Merci beaucoup à toi Guillaume Bofondé la mon habilleur et après si mbote pas Christian Bopat les référendums. Et wana pembe na moni maman lisez beaucoup ta scam mon général. Hein mimi tike va mi check jamais les check na ko boss na pété ko pesa mbote pas venanga Jean Bakoukas la bieur de Lix. Merci beaucoup à Akil Banvoa tout depuis London Tito Meki Okangami venanga les Bouangala, on a pembe na moni maman bougie te maya na kata colonne. Merci beaucoup à toi Vieux Nathan Opé Sanga derrière la caméra. Je vois dire merci Mbadinga donc par rapport à image to me kosola mamuka ndenge zala lelo ba tout ba linga le roi de la forêt ngana linga le roi de la forêt donc mutu na mutu le roi de la forêt dans quoi nzoko mutu nyoso linga le roi de la forêt il faut kata partie na yi
Donc, mais les lotos boss tant que l'on appelle les rois de la forêt, faut que l'on ait vrai. Quand l'on a vrai, l'on kolobanin. Et ça kate, ko kabela mutu tam sumbongo yango elaksaki amour non. Même les lots, on a zamona les rois de la forêt, mais on s'attend à ce tiraillement. Na Joss Manya Malika. Omoni na s'attend à ce tiraillement na Fifi Siwa. Musuna Tony Koko. Baza ba vrai ba tu peux balinga les rois de la forêt. Maintenant tu commences à tiraillement, c'est que tu as bolinga les rois de la forêt. Il peut moroter. Nani. On parle barazamona les rois de la forêt. Nani. Concerne yo Gloro là. Ah, yo pena mission ngai bandika siko veni ngobe bisango. Tanga ka ba liste. Vena nga pena mission bandi siko yo vena ngai. Zo tanga ba liste. Nabi nena tangi na nga bato bana puwa lelo bana makambu ba ba respecta bango. Et aba femme mobo ba se respectaka. Bango nena tangi. Bato yo ngo tela nga bakisa nga na liste. Même na Bible ba comme na bango yati. Même na livre auto tanga na ba victoire comme na bango yati. Voilà, to solo. Nga munoko na ngai ko tanga ba comme ba numbate. Ya ba kizengite. Okamon nga munoko na tanga ba comme ba tabia ndeti ba fifisiwa. Les autres fini RTG dimanche au mona. Tony ko so fini boy samedi au monier. So to fini kuna nini chana ken piana. Film na film fini boy just manya zawana. Bon ba vrai ba nga na tanga bango. Oboni na temps normal. Donc to kende na mambu salon de ma. Voilà, to kende makambu na lobby. Tant to banda ya be tiraillement, c'est pas intéressant, c'est que to linga appelle les rois de la forêt. Pourtant ba mona ke biso moto panzana. Combien de fois batu misusu ya on na lo balelo so bane belé ba comment point ya ko finga les rois de la forêt, c'est grâce à batu ndako. Tant que batu ndako ba bimisa secret di banda. Vraiment, pourtant to finga na ngana manya ko finga nga nga manya yo boniko ya boniko nga pena tika nga les rois de la forêt nga pesa ngani. Batu musu ba yeba que les rois de la forêt pesa moi sinza même makambo ba comprendre que apesa le hotel utu na débat na biso mbale. O comprendre? Voilà, donc nga lelo sikoyo vient na biso golf kizola na ndeko na biso docteur Ige Malong. Parce que ndenge bazo fingana, est-ce que Weranson aza au courant nango ba fani na emi balé bazo fingana? Peut-être Weranson au courant tom susu ya Ige Malongi parce que Ige Malong aza mutu oyo lelo azo kaba mongo na motema mobimba. Ige Malong a sunga pena a aider pena ke orchestre na ndenge kende tozaki na ba partenaire kala. Que au monde appelle que atie maka manger. Vous comprenez par rapport à image. Au moni Ige Malong aza pena muto aza mutema polé la fongo la pena mutema solo ndenga bien. Alors muto tangi golf kizola. Ngalo na mona na golf kizola ti. Na yoka ba emba kala banze mo antiquité. Et pas antiquité. Voilà. Na yoka ba emba kala banze mo antiquité ya sera Mobutu mais na ndenga ki lelo. Te do so la soko ki lelo. Te ki lelo ngana yoki na golf ferranté. Pour mutu pas aimer la lelaka. O comment? Voilà, au moins ils sont comme place on a comité au komelinga. Voilà, siko ba on néglige au te faut c'est au miyeba. Ve ngape mona za pe mbawe gi ko bukana te. Na rape mbawe gi on me pe mo singa mbawe pe gi. Mais ba tu ba néglige ngate pa ni pona miyebi. Na ba mbawe nanga, na ba air mona ko ma pe na pela rappel na ko pe faka pe leke belé. Na yebi ka na zaka mo sinzambe, na se laisser faire te. O comment? Na oyate pour de soi na mutu moboye on a comprendre que na on a bomandege ba te belé ba sala ko balinga le roi de forêt balinga kete ba sala effort so ba moli mutu mo azo pesa makambuli kilelo na wenge ba ko mo sala ko ba diminuer pour nini atika to yi bangoti guerre wana ça ba guerre d'esprit pour docteur azo pesa monté oya cash humanité yo yebisanga sans cash man sans cash man pour on a ba mama na kama. Mais si on a cash humanité qui lelo zate na ochoka futa na ki lelo koya bête la batu basola ba 16 années là ba yo côté otangu ngana zate otangu le présent de solo là le présent c'est Ige Malongi na bête na côté lité na côté les rois de la forêt parce que tangu bo finga tout moko bo aider orchestre nga lelo di le manzaka nazanga carburant te pona Ige Malongi. Vous comprenez? Nazanga carburant te pona la comprendre. Biso to solane mama ki lelo. Nga ine nazabo na côté la raka muto ça bien pona wera. Olanda ba interview nga lelo tout l'internet somme ta bête on a dit il est très fâché contre Kingani. Tantôt non ça très fâché contre c'est mon condi pas ça plus que fâché même moi. Tanga na sili ka c'est mon konda sili ki koleka parce que ngane la bouche autorisée ya mon continent na yaka. Pour me condamner à temps, yo, soit disant sur golf,
okaba golf na beza koma mituka kala esila tango ozo ba kombo loko fo ya ba koleka nanga yo pa koleka mutuka moyo bile ka mutuka mo kala comme golf mais yé pas ça la trop pour la maison mais au sala trop o beta masolo 16 années là au sala à sala trop erote to sola ki lelo donc il est le docteur Aleki ki lelo kashima mutaza makambulelo pesa otala te c'est docteur Igmalong kindoki ko buka na te vie o moni ba golf wana bandoki ba tintin ba yaka wana loko ba koso ndiki ba olinga wera bolingwa profit les rois de la forêt pa yebi yango presa yebi ba tout balinga ke na profit mais à ce qui ça bango tant que a les rois de la forêt mais na mutema yebi ngana vanda na mokonzi na osona mokonzi ayebi oyo windi oyo kichuchu vraiment mais Igmalongi docteur Ayelelo à l'acquisition de bonne volonté lelo c'est grâce à lui Igo Santé avec il est qu'on se le dise c'est grâce à lui il y a Igo lelo pesa pe makamba par rapport à vitesse à côté de la prince ndenge baninga bando côté pas côté c'est grâce à docteur Igmalongi il ça na lelo nde Congo comme na mbaubo mutuni na pesa pe na cash na pesa faka pesa mpolo comment c'est que phase à muté maintenant premièrement ka pona nzembu te poso akabaka pona nzembu combien de batu bayemba pe banzembu basala pe badodani mais ye bayembele nzembu a sololi mamoko batu musupe lelo bakoma va solo la femme na nzembu bi ebima mais ye nzembu ne bimita sololi botikela biso docteur na biso Igmalongi tana posa bino souté bo sanga na bokoma 1 million to boyi to lingine Igmalongi lelo nde Igmalongi vie wana ko buka na te na ko même 5 personnes ko ba témoignage na bien ngale na koma yango na jupe carbe bou un polo na longwe c'est grâce à lui carburant na zanga te yo so mona patron et boss o bengo e mo pape so mbon boss e bonga yo benga e pape so mais yeso benga yo pape mbon oh moi si nzambo za wapi nga za dana kermesse ya ka show na olinga na longo na tikelo mo boy ozaleki nanga mutana bolingo ndengo wana ala tipso na mandenge tu na wenge to ofongola ba parenthèse belete to robeta maso tuté mais batu loko la ba petit wana nani ndani yo nani golf kizola o benga petit kilelo o comment to na posa kilelo to na posa masolo te ko ngana zalaka tamba yembela nzembu erote to na posa ba sika ba kashibani Igmalongi o solola na mutema bolingo o comment batu bolinga wera de vrai lelo bango wana siko bata wenya kala loko bazaka de lokote bandoki balinga baboma wera bakoka te bakoma ko bundisa wera tie pa bato bazaka mo ba soutenir mouvement ah donc guerre ça entre bata kala na bata siko ba okaba lelo na bien mbongo zaka na sika na kala te mais na oyebisa okaka omoni bandoki akala bakoma ko bundisa lelo bato yo ba sunga mouvement ya wera ba jaloux o comment bakenda poto sera un Zaïre o comment to clore na dossier oyo liloba suka ya bokabwani na bana poto pa bana poto batuna biso ngo pe koma bana mibale ya tata moko bako so na boy conclure na 30 secondes liloba ko pesa conseil na ndeko moko liloba na ko pesa conseil zaka ke golfi aluka orchestre na ya sala orchestre na ye asa ka umela ba musicien elo nyeza nga popo ka kumoyemba atika oui docteur Igmalongi ayi bate te ana hôpital na zaki na problème minu to yibi ngoti na sunga le longo loba bo makasi na loba susu c'est lui comment docteur Igmalongi a solo na mongo a bongsa minu do asa ma munyoso mutako sana via batu comment to kobuka na tele viwana yebi viwana do no yebi sa e atala maramna e oboni oza première émission première avertissement oza première émission comme on a première soin moi si nzambe aye mukonda modo exécuteur moka mobimba ngane mna betera nzete mai kabwani oza première émission na sali so na yoki lisusu tangu nako reya ona ye mais tangu nako reya pona golf hein golf obimisa ba liste nyoso kala na banzem nyoso ba yembela autant na YouTube. Voilà, merci beaucoup les amis. Premier avertissement on dit le manzaka atala âge un papa a go se permettre de finir bane ba otala c'est goza bololé un vrai parent à se respecter ka voilà ndenge mona banani mama yimuke baiti ndenge mona ba sele yo ndenge mona ba onan kizengi omsuso la ya boki ndenge mona bokechu bembe na ona kana na wa le to sola mamnote.
Voilà, merci beaucoup Odile Manzaka, très fâché. Tous on a su qu'on a manqué sur chronique Nabiso. Odile Manzaka ngana sepela no makas parce que ba musicien surtout baza ba grand frère na yo. Ah ouais, la photo linga que de vrai. Nga banane na za banda na za na les rois de la forêt non na kenda ka samusute. Na za la kana les rois de la forêt. Ouais la linga nga pona mbongo te. Nga na mbongo pesa les rois de la forêt te. Mais fidélité et amour vrai. O na za na mpona ye. O comment na olinga te na swana na muto ayebi wenge bien poto bimisa ba secret kati. Voilà, si on le cas de l'obiba c'est qu'à Katiwana, ndeko na bino moko ba ndeko na bino ba chroniqueuse. Jaël Show, aleki na TV lobi soki na lobi na loba makamoto sana Kofi internet ekozika. Karine Mokonzi, soki na lobi na loba makamoto sana Weranson internet ekozika. Ngai na bandeko kitsa batu na podium. Ba bengani batu nyoso mettre ninja bengani batu nyoso nga Karine Mokonzi na telemi et puis na bimisi bitumba ba bengani batu Wera chepe na chikicha cha makambo esili. Wana deuxième monde toka na mkilio. Abika na Kongo. Ye Karine wana Karine makwanza. Tia zolo babongo banosa ngo na deuxième monde na la samba na bonga ya butu to la samba ka moko kasavubo. Pour la samba kasavubo. Babi bisa baba na ba épreuve tangible. Que ngai na année bo na kitsa na podium. Bon, c'est normal. Ngana tuna batu bino baba na le roi de la forêt bana wenga tango. Bo expliquer nga na pesa ba devoir ka mukie. Na bi bo apenda ba wenge men neti grand la beta tolo mwana wenge. Bo expliquer nga podium ba basilique ezala côté ni na répondanga. C'est que bazala te ba oluka komi fula eroyo et si ba sili si bango ba mibali. Oh, mibali ba lembi bango. Basali ki lesbienne ba lembi. Mibali ba bimina bango ya ndenge nyoso na ba UPA ba silisi bango valeur ba tala ke kilelo za souté ponga lo solo kilelo rapport ana beti o mona o et un mélange en Nike na Jordan kilelo rapport beta Google rapport o rapport que nazala kilelo sko bango bana kilelo te hein yango esa bango ba lo ba biloba loba bon pour mettre ya le baby misa bamba Kofi aza ato to tumba Kofi na zo kufane ka mingi te ayo lo bango kuna o comment ndimi ko fa ko ayo ko fa zo kana suste azo ayo ko fa sa do kaki ba tumbele ko teni na changu na bandal na Pascal to ba tumbele na sika zala ayo ko fa ara kaki na sika ni ba tumbele na makambo ya lo ba ya pa Kofi ko tate aza skota to tumba Kofi abonga ya lo ba makambo ya to tumba Kofi pour la moyo lo ba nete mukolo neti Kofi ndengwana papa mukolo po ba Kofi ba papa okoma ve ngana vanda na koma na 30 ate nde na vandi boy oh omanga na vandi no boy na koma na 30 ate 30 ans na koma na ngote c'est internet bo wanga na âge fort ngana wanga na âge na tanga ba âge na ngai mobimba moni na vanda pata na koma na 60 so mtata linga mo na binage non okoma voilà Mexico so to type na temps normal ndeti ba papa le kwa ba Kofi pour ba Kofi ba papa. Est-ce que biso photo ya ka poni ngai lelo na makambo ko le ka ba fitu internet na ya ko loba makambo wana ti ngapi na ko yati na bali mama ngama kamna sana waze kwa okama ngama kamna sana kingandi okama mama sana veriva mungali mama na sana ve Jean Goubal na ya na mama wana te poni est-ce que ça ka itila ko loba ngo pena voilà na ya na ngote pona iba valeur nanga tangu na olinga na loba bongo batu muto na za na ya considéranga est-ce que vous considérez encore c'est parce que bazara na mibali te oh mutu azana mobali pena biki na lala kabona na mwasa moko mbono dile manzaka na yene internet pona lo makamna sana kingani na banono ndeni ngana osela Kofi propagande pe abuzo bande ngwana atona na ba parents papa biso pena ndimanga na bimana Kofi abasi so elo moko lobi yango moni Sankara finga kete po Sankara yebi o basala na président na bango bo Sankara ko calculer yaza ndemo na mbwa Sankara calculer ne asande mona na mbwa Sankara tangu aloba to mona kelongine ndemo na mbwa Sankara siko Sankara so yazo loba zo sepela mona wa mbwa na zo ganga wu siko aloba nini ya aloba nini yo sa Sankara gu mambo aloba to Sankara mamoko so aza place mo boy bu elongino mama mbona ya mbwa na susia mbwa na sila siko aloba no nini yo fo loba wana po longola Sankara susia mbwa na Sankara loba nini kuta sepela po longola susia mbwa aloba nini quelque part na bien fait au moins ba wera ba Kofi ba jibe ba papa we banani ba fait na biso ba waze quoi obi so lelo bana wana
bakoma comme ça bakoma ba wera ba kofi ba jibe bakoma memango na ba tiraillement ba dodan c'est parce que ba jibe bazaki mitema minene pe ba sekai mingi yo mona vient so waze ko ba yela ke ba jewana et so mona vient so waze ko mutaye na ba jewana o comprends vient so waze ko so ta interview fini l'internet bando ya waze ko ba jewana alors beto ti n'importe na kuna bino ce ko ba vient so wa wera bazaki na ba esprit wana te a hôtel azan exaucé o comprends jibe hôtel azan daïda dans soraya vient so ko felo mide ko tata azan didiston a mona ba ka bana te nde ba ne mona bana nga so ba ye na yamba bango voilà na mutema bolingo nde bango place basanini ba yeba mingi mabe pe ba viango ba yamba ka ba bana basi ba yamba bango ba chroniqueur ba bana mibali baza pena trop te non mais ko lo balelo te ke ko kansata ke batutu basala na internet bana droit yamba batutu o comprends batutu te bana droit yamba batutu même na TV batutu te bana droit yamba batutu tala ba chaîne na TV belé lelo o mona ke e belé batu o ba to wana bango na mboka mais na ba chaîne belé no ba lekate oh bongo yo za question poser mututu yo yamba ikaka na tele émission no mo boy o lobi mabe o yo yambanga yo yebisanga lelo ba finga de fao o mona combien de ba saper ba finga avec de fao lelo ba saper ba ko finga de fao ko permettre bato ba yamba ba saper wana ba yamba ave si ko so film mo boy tam susu a permettre bêtise te a yo yamba de fao fa boya tout que na ba paramètre mon normal parce que to bisa ba mission ba kofi ba jiwe to bisa ba mité mabe mais or que ba mabe te quand occasion ya pesa mbango ba yamba bango lelo kombo na bango koma buzoba o comment vaut même mutaza gros donnette ba fena biso to mona ba ready à miss et mo ba fena so waze quoi esprit belé qui m'a tété comment pour faire waze so mais ko bete déjà o ya pena un coup bibon viens à maman l'esprit oh bon yo maintenant même ka bi a bête faire radio mon nek ndate o ba nek ndate te la pechoka en pleine émission asa ba je ko wera sala ngote wera ne pena ba komba bango makofina ya sala ngo e bima pe kala ako régler pe bimi abeta pe butu anima te ke ko bima pe siko viens à kwa yebi ke so na kebo la ko bimisa oh viens à pe le dingwe yo yo dingwa lo bateke so ba wa bi ba tembe nzela yango la kati muta ko leka comme ligoro de na kataka voilà ke waze kwa aza côté mona bato ndengwana e dingwa ke na poto buyo kati mutu libumu bichopo bimi mundela bite oh te aki seza avion yo na kiso buza mutu bichopo mama papa lobi wo tena avion muta liboso ki sasa ye siko vie waze kwa za pembe na bato wana mais eliko lo baka ateke ba finyo so ba yamba ba kofina ba wera elinko ba teke bango ba leki ba o ba yamba bango te esenga veyo lelo yeti oye to sana mission mais son la pas appel au monde il y a plein de personnes même autres sur là ba benga ba yambinga te na je so comprendre so ki maka ba problème non que ma problème te nga banga ba problème te pour na luka ba problème te na ko expliquer ka mambo eza vrai yo luka ngate poto tout mola batu mo luka nga poto sola mambo batu ba lobi déjà ah to so makambo batu ba lobi to sola na bango ko ba comprendre que mambo loba ba mi boma ba identité na bango o comment ba reflecter maman mbala mo be dikasa ba famille na bango pour ngana ko bela mukatongo mo botena ya bonalo ba mam kofi asala to sana kofi ngamo na ngamoro na fena ko soni ba parents na ngaba mo na papa lo ko kofi abimananga mais ba fia internet pona bango eza buzz or lelo sa buzz mais lobby c'est le bana ko ganga emunu lelo akia to na c'est le bubu wapiango c'est que makambu tout eza baton nango ça na problème ni c'est le ko tika c'est le fa na pe kimi ata luka mukanda alingande te lo baka mission problème na ngo na c'est le alingande te c'est le baka mission mission te mukoloka aoboya nani akoma mutako kengela mona bana na ndako na poto oh asa kindesi et pas olamba fufu makasi ya vie koleka yo oh fufu na lambela moi c'est fufu na poto mais ça na poto ça normal musala voilà merci vieux komi akini ndo mona ngo mabe moi ça qui musala kasi c'est le musala ndé yango wana ya kindesi ya garda bana palais voilà merci beaucoup bazo signaler biso vraiment odi le manzaka bref makamu Karina lobaki makamu nani alobaki eza lukuta moi je suis pas kena loba je suis pas là pour loba kena lukuta tout est vrai je suis là pour loyebisa bango bobo ma carrière na bino lelo ti lobi
parce que oh to sala oh etikala YouTube et outil mundele o comprendre YouTube s'envole les vidéos YouTube etikali ezate ke o chaîne na biso kimia boke ning centaine ah maman ezalate oh YouTube moi ngam na benga mndela YouTube na bise yo na luka numéro na yo pendant na 9 chiffres na zanga ka moko pour faire sélectionner des missions sur YouTube na zo ngote c'est le mundele o comprendre yo mo nze bakanga banze makofi pour mindele bazaki te o ba banze makofi 9 bakangaki soka mindele bazali na 4 Saint-Cyr lingo lection pète ba mo ko mindele te ça ba novela Saint-Cyr ko mindele te moni Saint-Cyr soka aussi clip no sala te mindele mitakala wana kutu Saint-Cyr otala te ko lekati matiaka batu mwindi o bakangi nze marobini o bakangi nze mafali o bakangi ya wera po batu mwindi baza kati tala Saint-Cyr tala bati na biso lelo bakati ba chaîne na biso ya TV o depuis bukoko to banda ko tala lelo bakati bati na so maternité to na numérique voilà bazoti na bino te biso le message ningisa kuna channel bongi tala bo te c'est ngwana te c'est ya bien ezaka kolia vrai c'est ngwana na divers vrai c'est ça maman numérique te toi tu as $20 pour acheter mais mutu muso azango te c'est que bobomi ata TVT obomi da Congo c'est que soto bata bongo 1000 personnes bata la TVT est-ce que ba l'information makambo le kalibana to na mboka donc bien on vient nga to sola do bien to koti makamusu to koti dossier mususu donc to clore kaka na dossier et ces missions to sala pour batwa comprendre yo lobi lelo to tika na C to kota na numérique c'est pour cela na oyebiso so tu as 100 personnes bazan ba $20 yo so mba TNT tu as kana 10 personnes ba so mba TNT au moins la information na biso ya mboka da libanda bate belé ba olanda ngote o comment tamia botika biso na antenne mo ya 1000 francs to ningisi boto tali ma mto totala et puis botina so to so mba TNT poto ke rotala ba novelas na novelas to gezwanini okekuta mwana muki ya 10 ans ayebi de ndenge papa zwaka tomate mama ayebi deja nde ba pasola mama tomate ayebi de ndenge ko kwesa mwasi machine à voter lèvre koya ayebi ngop na novelas na sola na oti et puis la fille mama balamba mbanga elo musu balamba yebi sanga nandu yelo bati na biso to ke sombela itente yango wana biso nyoso to mona mitakala pembe ndenge ezalaka da batekala biso mindele na tenite. Voilà, tu comme une souka bambote na ona banani parce que na banani ko loba boye et tant que ba grande dame sur banani sur ba kizengi boza ba comme on zotangi ba kizengi to yebi na biso bino ba kizengi mais Kofi a to bando yebi se ba kamala lelo ki ona loba to bimana Kofi ali ya robo ya été wera to bando loba ki o ngai wera bima azonga tomate 10 fois akwesanga lèvre machine à voter na comment ko saigner ma pas ta boya wera te au contraire ma pas ta comprendre que wera vrai noko. Parce que moni moi si moi pembe nao a cédé tomate passo lango so buka di pede oui même yo ne osabo chroniqueuse mo bo ay tomate machine à voter ay non courrier o passo la tomate c'est comme nous avons pas choc le pasteur mo ba nga sala ba courrier ba boyaka ba ay tomate mo ba sokole li oro déjà et là tu peux robi mo be kanga nzoto continue à taxer yé. Papa, yo mais son cas je tiki ngozonga. Wa pepe maladie pesa. On a mettre mais il faut se protéger. Alors, tango lobi bon, wera kabanya mampata te pour mambolo ba. Au contraire, yonde mibali na yo banga ba chaoka. Ba yupi na bino bolinga wala ba komi ya ko compter. Voilà, en tout cas, merci beaucoup na boka Ligue des Champions de Ranson El Paris. Voilà. Maman Moukire Génie, totalement sauvé. Totalement biso voilà. Maman Moukire Génie, vers Robert Kinzondo, Maître Odilon Amos le guerrier, vers Robert Kinzondo, motema meje mo patibi, Tempête Matondo, mon pépé à Paris, King Foreman Marcel, les grands gestionnaires de Paris, Maître Odilon Amos le guerrier, Arsène Maving en force divine. Voilà maman Avantis Colisée Bokota, Bokotaskin, Mimi Chike Vamitek, Yambala Nanyangara, le Tirque Noir. Guillaume Bofondé, la mon habillère. Christian Bopat et les référendums. Merci beaucoup à toi. Venant Michel Mon. C'est plus de 143, 89, 85, 85, 2 fois 351. Donc plus de 143, 89,
85 85 2 fois 351. Donc so lingo mona moi si nzambe pe na sara be mission ndé na lobana yamba ba général leko. Facebook na so beti kaka manzaka odile et ça bien. Zachela na papa na Varam, je te salue à passant et merci beaucoup na yo na ba abonné au bazaraka wa. Donc bo le mbaté de rozala tout le temps pour na rola musa batu matoi. To tia bango batiche quand tina suka. Parce que babi soki ba ko ba ozo film wanda ku ba te ya mate cette fois-ci ba ozo sko ya moi si nzambe et puis wapi. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était là, Odile Manzaka, moi, Nzambe. Donc, auto yambela kibino pour nous soigner bas sujet wana. J'espère que tu sois un sujet à golf qui zone la guerre na docteur Ige Malongi botika makamwana de la forêt à Zapo na bateau bazo soutenir ye. Tu sois makambu ya bande ko na biso o ngana benga ka bauta mon pono ba ya na internet po ba loba ndenge yo mwana mwasi ko ba ke na bimana musicien boy. O motanga comme musicien, c'est pas bien. Donc, Sali qui côté. Merci beaucoup na Rachel Mungenga, la noblesse, na Pesio Bambote Bele, Niki la mère des garçons depuis Canada, Bambote Nao, Shakira Gucci, Angèle Ameza, Bambote Bele, mon docteur John Mahonzo en France, Bambote Nayo, Ebele, de Bampungi, mon vieux Hollandais à Solo, Wana na Kera na Hollande, na Moni Dode Mavumisa, Moto Abalelanga, petite sœur, Alongola vraiment, moi qu'on a famille na biso vraiment quoi. Merci beaucoup de Mavumisa, Joao Pedro. Merci beaucoup Nadia, merci Maniga derrière la caméra. C'était votre serviteur Jerry Kobetox, DSA7 de la presse. Mobile Alitutu et puis Yamoumana Solo. Na Congo Check Check TV. Bon, continuez à s'abonner massivement. Ciao! Bana nyoso ya Congo, bote na beno beno luta na emesi.